continuer toujours na balade na biso ya avenir Marie na oyo ezolatela mbaya esika ndenge nazosese koloba tozozwa bavi ya population koyoka baesengo na bango ya komona ndenge nini avenir ya Marie na ezolata elamba na yango ya sika toza compagnie ageni alobaki misala tya evolue vraiment ezokende vraiment maleme maleme déjà c'est bon, tu as ici. Ah, déjà, c'est très important de couche. On voit un peu de pratiquement vers la fin. Un grand merci toujours. On a couché pour la chef de l'État qui voulait féliciter cette équipe. Na musala ya kitoko oyo azosala bamakadam baroute epermetaka bambouteillage ediminuer epermetaka batransport ya transport etikala baroute principale pour que baroute secondaire epermettre bato baza bavéhicule bato baza bapersonnel ediminuer embouteillage na mboka na biso République démocratique du Congo en tout cas comme dit toujours na bisolité et puis ça va côté ça là ça là on se madame ko bombisa rien n'empêche ko bombisa ko tourner rien n'empêche ko bombisa parce que est bien en tout cas pour senga buta la route ya sosa ya bayaka il y a kobeba et puis presque vous na chaba pe na commune ngenge pe c'est kobeba en tout cas si vous bombisa ça là tellement mal montrer coup de chapeau na compagnie où ça musala et ça musala qui voilà nous allons tourner toujours dans des côtés baluka bon mon non pas image nini ba nini musala vraiment et ça les mandés na ba qui les images parlent à ma place nous au moins la simana le nini musala et ça les mains avec un pack là idéologique toujours dans cadre il y a construction il y a beau cannabis il y a reconstruire ndenge chef de l'État congolais Félix Tshisekedi akometaki biso na mandani ya liboso mpe ezali komona population bazali vraiment ya kokokela makasi na mosala oyo ezali kosalema awa na avenir Marie antuka on espère na bavile mpe misala ekosalema kolekela ntango na secondaire to ebele ediminue bainondation mabai ekokota bio ezalaka ekoto mbula ebeti bokoleka te mai ekotonda plein place akolekota te bandako na balo même pas ezongomona bamakanisi ya vi epesi na bamapango bakotani kobunda kucha mpona chef de l'État na direction ya sayo na commune ya Ngingiri en tout cas on espère que va revoir un peu misala côté kuna ekozala kitoko malamu lokola misala oyo ezosalema en tout cas misala ezokela bon moi je fais des commentaires sur les images image ezosala misala ezosalema moi je commente sur les faits vous avez mis dans vous et vous comprendre comment est-ce que misala ezosalema en tout cas ça ezosalama kitoko kucha mpona chef de l'État kucha mpona compagnie oyo baza habilité mpona kosala misala oyo okobima mpe na sosa nalobaki azoza na direction ya chama mpe na sosa okobima mpe na sosa abomona na sosa c'est déjà presque à la fin comme je dis déjà na plafond donc on espère que puis la février tout la mars avril misala oyo déjà ekosila epuis tokoleka na étape mosusu tokende na sosa ok tolakisa bino mpe comment est-ce que na sosa misala